Pendant l'Afrique liberté, l'Afrique, notre pays, notre sol, notre continent, c'est à nous. Bana ben en Congo, et sengeli que to tele ma poete to bundela, ma bele oban koko na biso, batike la biso na kombo ya Congo. Ibanga ntadi oto bengi Congo. Ya sole ke tozali na problème. Mokili ezali koningana. Mokili ezali koningana, mais ya solo ba congolais bazali koyeba teke mokili ezali koningana. Kokamwa les concernés boy ba yebi ke mabeli ya bango o ezali koningisa mokili mobimba, bango moko bazala kata kidiba. Bango moko bazala kata bobungi. Kokamwa ya solo ke boko tika la kata bobungi. Ya moto bisaka bino longwa na bobungi, longwa na kufa, kozanga koyeba ezali waya ndambo. Ya bino ezali waya mobimba. Ignorance, manque ya connaissance, oyo bacha bino na mutu, tozoko sala bokasi tolobike, ya solo toko basio na lokoto na lo français te. Toko sala makasi tolobela bino na lokoto ya ndinga na biso. Po ete moko na bino ayeba eloko ni toko bundela. Toko bundela mabumu na biso te. Toko bundela bana na biso te, me toko bundela mboka mabele. Likambo na mabele oyo nimisa mokili mobimba me na biso toza komona ngo lokola maseki bandeko na kanisi mingi na kati na bino baza koyeba te awa na kati na Belgique toyebaka tolobaka mikolo nyonso la Belgique bamuso babenga bango banoko bamuso babenga bango bacolonisateur bamuso babenga bato bayela biso civilisation bamuso babenga bango basauveur bamuso babenga bango nini me na kati ya mokili mobimba Belgique est comment qu'on t'a la malamiso ya mabe. Belgique est comment qu'on t'a la manimage ya mabe. Que non génocide ya liboso na mokili. Oyo Léopold la sala na Congo na biso avec plus de 10 millions de personnes. Yo yebi yango. Oyebi que génocide oya Kagame et ça a mis balé. Génocide ya liboso sala plus de 10 millions de Congolais oyo Léopold D aboma na Congo. Mais kokamwa batebele ba kokamwa oui. Léopold D aboma 10 millions na Congo comment parce que Léopold D akomaki Congo te. Ataki ma colonie na Congo te. Mais comment est arrivé que Léopold D akomaki na Congo te mais bacha image bo mo photo bino lelo image à Léopold D ezali ya kobeba na mokili mobimba ke les grands génocidaires ya Congo ezali génocidaire ya liboso deuxième ezali Paul Kagame mais génocidaire ya liboso ezali Léopold D. Alors les gens se posent des questions na Belgique va venir belé o pesa kombo ya Léopold D bande kwa nimba longola ba kombo wana balibi non ils ont dérangé parce que bate belé ba moni que génocide et salama na Congo to reconnaître angote na kata enverse babi keko nyonso ba statut oyo ya Léopold D ba longola yango ba bombe yango na musée po ils ont sali image ya Belgique. Oyebi yango oyebi te je t'informe. Alors ni les allez koningana mokile koningana na kati ya parlement ba belge en ce moment aujourd'hui et comme konginda kuna kati ya parlement na kotangela binango na kati na lo français comme ça les autres ba mingi ba koyeba nini toza koloba. Alors ba lobi nini une commission de vérité et de réconciliation. Il est temps que la Belgique fasse la paix avec son passé, dit-il. Le président libéral de l'Assemblée va réunir les chefs de groupe mercredi prochain pour déterminer les modalités. Des experts pourront être entendus. Les débats fait rage au sujet de l'héritage de la colonisation. Une commission de vérité et réconciliation, le nom vient du processus de pacification qui avait été lancé en Afrique du Sud après la fin d'apartheid. Alors, nous sommes eza koleka na tangi pona bino dans leurs journaux ba mingi ba monde ba ko ba ngote to lukira banza to ba ni eza koleka na kati ba lobi yango. Alors, est-ce que ezali hasard de comprendre que oyo ezali ko salama na kati ya Belgique ezali hasard que lelo ba belge ba telemela ngo te eza hasard te. Bandeko ezali hasard te. Je vais vous expliquer pourquoi eza hasard te. Alors, nous avons que bele ba kotanga ba mone to pesi na titre na biso que to lobe que
les génocides, au pluriel, hein, les génocides, oignon sur les cas na kati Congo, la Belgique, aujourd'hui, bazali otokobenga bango récidiviste transgresseur. Elin kolbanini, moto ya buka kaka mibeko, ezala ayebi ke ya salaki mabe, azogeli kaka mabe, abuka kaka mibeko. Nani wana Belgique. Pendant je vais vous expliquer pour les aller investigateurs. Suivez attentivement et pe sabino mayele. Pour auto katoluka bata mayele pour que to pe sabino oya mayele. Alors, bande ko batuni nani alobelo ko wana toyoki Prince Laurent qui déclare na eloko na lobby Léopold n'a jamais allé au Congo lui-même. Donc, je vois mal comment il a pu faire souffrir des gens sur place. Alors, Bandeko, Léopold Prince Laurent Azali, Mwanaya Albert. Mon Albert Azali Prince Laurent na Belgique. Azali wana en action. Azali wana akamoke. Pour bazon le la koko na ye. Koko na ye aboma batu. Aboma a massacre na Congo ndenge nini lelo azana problème bike kono ba diko mona ngote batu ko kilimo bimba etelemeli contre Léopold II. Alors koko alobite koko ngai akenda ki Congo te comment bozo lobeleke yene mutaboma batu na Congo po akenda te. Alors biso to kei poto ken poto na tango mingi te to lobela bino po batu azana mangongi ba comprendre te. À l'époque, le Paul d'Akendakite, tout le monde Stanley Azaraki Kuna, bateau va nous représenter, va nous signer la commune Bazaraki. Et to monaki, to yokaki, et komama, to belle la cabine mbela, que to monaki ba religieux. Ba religieux, banganga na nzambe, batu oyo balwaki ke baki na Kongo ya nzambe, bangone batu ba salaki, ba massacre wana na Kongo ya Léopold, na ordre ya Léopold II. Banganga nzambe, ba prêtre, ba frère jésuite, bangone batu ba kataki batu maboko, bangone batu ba bomaki, bangone batu ba yaki na ba crime wana po na caoutchouc rouge. Oyo boyokaki bande ke bele ba yebaki te Anglebert. Oyo e bomisa plus de 10 millions et voilà bango ba zaki na katia masolo wana ba crime wana. En réalité la Belgique risque gros pour le moment. La Belgique risque gros et voilà tu au monde que Belgique est-ce que zali acteur ou co-acteur du mal du Congo. On se pose des questions, Belgique, ezali auteur ou co-auteur, il y a mal non sur les cas du Congo, et ce que tu l'as dit bien, depuis 1885. Depuis 1885, à nos jours, la Belgique ezali wana na kati ya masolo yango. Belgique a zangakate. Ah bah bomi kura mounse. Pas numéro 1, Belge, a telemi, a kena Congo. Bon, bomi moto. Allez, allez, moi na mounse ye wana ba remplacer. Nani, Belgique. Ah, toko landa tout le monde, oh. Comment ils allaient hasard, il y a toujours le bel bino poète, mon na biso afon na matoito eba, ni toujours ko le balelo, makamoza ko le kana mokili ni samokili, makamo racisme et ningisi mokili oyo ndeko ya kufati na kati États-Unis, na ba Belge ba ko banga ke danger wana ekwela bango na kati ya Belgique. Et quoi là-bas, parce que les crimes ne sont pas créés dans le Congo. Racisme, ya makasi, on sent ça que ils allaient beaucoup plus dans tout, il y a Belge, na katamokidi. Et voilà. Les autres comme on a que pays, oyo toko tuna Belgique a comment qui na mabele Afrika, toko yoka ke ba colonie belge, Rwanda, Urundi, Congo, Rwanda, Urundi. Congo, Rwanda, Urundi, oyo ezali frappé na ona héritage colonial, oyo yamabe, nyonso, Congo, Rwanda, Urundi, la paix ezalaka jamais. Grand Lac a toujours des problèmes. Vous le savez bien, vous le savez. Oh, ba colonie nani, héritage colonial yama belge. Ba tika biso na kati na désordre wana. Alors, lelo tole ko luka toye ba parce que makameza ko lekana mabele ko Congo, ba muso ba kanisi ke ezali eloko moko ya facile ezali eloko facilité to ko mona to landela on a bokebi nyonso to ko mona pour ni to lobike la Belgique récidiviste transgresseur Belgique azali na terre ya makambona nyonso alingi ko bima na kati ya biloko wana te récidiviste. Alors bande ko Belgique pour to accuser Belgique pour to ko mona ke lelo communauté européenne et suit avion Union européenne et suit avion
elingo tinda na Congo Belgique aza premier Belgique aza wana atie bavion na ye en marche abino bavion na ngeza wana emema nyonso na Congo ministre belge ya nini ya affaires étrangères numéro 1 aza wana na défense na ba soldat na ba nyonso na kati ya Congo kuna bazoluka basenga bolimbisi kuna bazoluka nuire toujours Congo est-ce que il faut toyoka bolimbisi bakosenga biso lobi pote lelo makambo leka na Congo toko mona makambo coronavirus baza na kati toko mona makambo nyonso balkanisation ya Congo Belgique eza na kati mele ou bien que défendre Congo le bake non colonie na ngai e souffrir mingi Rwanda Urundi Congo, Rwanda, Urundi et souffrir trop na kati Afrique centrale. Bon, luka la paix na kati non, juste Belgique et la Sewana et ont participé na kati ya makambo ya monos. Yango tolo te po bana na biso chez vous parce que ils ont senga ke bana ba yoka lingala boyoka po lobi mwana moka lo bateke ba papa o lobela ki biso te ba papa kondana ki biso bo loba ki te yango toza ko loba yoki yebisa mwana na yoka makambo oyo e banda 1885 Belgique azali na kati ya masolo. Est-ce que Belgique muta kwa ko sauver Congo so yesale ke to benga ki bango noko olinga teke bana kasi ba noko makami kolonioso ba souffrir mi kolonioso eza ya passé. Et alors ceux qui noko soit disant ba beto benga bango ba noko mais ba so souhaiter toujours malheur. Il y a surtout ba colonie na bango to monde ba colonie anglaise. Il y a beaucoup de pays où ils sont colonisés par l'Angleterre, ça n'a paix. Na bamboka na bango baza na paix mais il y a besoin ici la qualité que des génocides que des massacres mais la Belgique est là toujours en tête on comprend rien du tout il y a un truc ça là investigateur il y a lelo tu quoi accuser Belgique c'est vrai on voit depuis la grâce à Belgique ils ont toujours voilà que aza coupable na union so eza koleka na mabele yekolo Congo na mabele ya Rwanda na mabele ya Burundi na mabele ya Uganda Belgique aza na kati azoluka la pété mais Belgique a ça tout pour annuler les Congolais. Comment les autres politiciens du monde, les Américains, les Anglais, ils ont leurs colonies, les Français, ils ont leurs colonies, mais comment ils arrivent à manipuler les Belges pour nuire les pays où il y a colonisation, il y a Belgique. Boyokingai na kanisi ezali ya pasi. Voilà mission wana tokoloba Belgique lelo toko mona ya komi transgresseur azali ko bebsa toujours na mabele ko Congo mais azo sala semblant. Ils font semblant de koloba que non bango basete bango bazo luka la paix nenge boki commission ya réconciliation o bazo linga ba sala vérité et réconciliation. Mais dans l'entretemps quand on dit vérité et réconciliation donc bazo ko zela bolimbisi. Et dans l'entretemps, ils sont aussi là-dedans, il y a situation où ils ont des mission où ils ont des Congo avec des agendas cachés. Des agendas cachés, il y a la Commission européenne où ils quittent la Congo. Et c'est le bombarde. Il y a plus de secrets. Quel que soit si on parle aujourd'hui des vaccins, on a tout éviqué. Et ça m'a comme le kuta. Tokotala likambo même ya oyo bazoko bomba na se balkanisation à Congo. Botala, est-ce que Congo ko za balkanisé et que ba congolais bango moko baza d'accord te. Nyoso wana Belgique aza wana na se avec des agendas cachés et aujourd'hui Belgique na kati ya Sénat, na kati ya parlement na bango, balingi ba vanda po basala commission de vérité et réconciliation. Voilà pasi otok mona yango wana. Donc alors, biso, il faut tout s'attaquer, tout le baquet, mettre fin na makambo nyonso. Mais avant, tout qui n'a n'andégé tout mettre fin na makambo nyonso et sengeli que papa na biso papa ma follow so kazali wana abele ma papa ma follow to mécanique ko sala banalise na yé comme ça ngana zonge la lisusu. Et ça senga obligé papa ma follow à intervenir. Papa ma follow na kanisi oyebi histoire ya Congo. Aujourd'hui, ce que nous vivons au Congo, tu vas constater que Belgique azali complice na kati ya malheur au misère ya ba Congolais. Belgique aza complice poto ko mona 4+1 souffrance. Ba agresser biso na ba pays mosusu ba ke osala complot na bango na kati ya Canada. Ba sangani na kati Amfi. Na kati Amfi ba sangisi ba force tout ya ba multinational ba lobbying na bango ba ko agresser Congo. Belgique était au courant. Et ba ye Belgique a accompagné bango.
tomoni ke emeni ba massacre bato ba kufi ebele ko banda 1994, 1995, 1996, 1997, plus de 18 millions de Congolais au ba kufi. Nana bomi bango Paul Kagame avec ses amis. Est-ce que Belgique est au courant? Bien sûr, était au courant. Et pourquoi Belgique est protégée qui ba Congolais? Ce sont des questions que nous allons nous poser. Et voilà, est-ce que Bayeba quitté? Et pourquoi on va transgresser tout le temps? Et Bayeba quitté que l'objet est aux alamabé, que Mokile ko baluka et qu'on condamne bango. Voilà, allons-y avec Papa Mafolo. Papa Mafolo, Maloba Ombokayo, Poete to Megala ko solona yo, Nini ezali ko bombama. Ma Papa Mafolo, Maloba Ombokayo. Losango papa sayela losango bandeko nyonso napesi bino mote mingi epai bozali epai bozokolanda biso na bokebi nyonso il faut toyebaka malamu baoyo nyonso bayebi eleko te histoire te balaki na bino kosala biso plaisir balaki na bino bandeko ekosala biso plaisir vraiment tozokundola oyo ezali mpona intérêt ya yo kaka te mais intérêt surtout ya bana na yo dans le futur parce que batata na biso bayeye na biso mingi bayebeki kosala bamakambo oyo te yango batikaki yango toza konyokoma nango mais tozotelema nga na yo mpo tosisa makambo oyo balaki na bino kosala biso plaisir et vous abonnez massivement sur notre chaîne et kosala biso encore plus plaisir et invitez vos amis de participer et d'écouter ce que nous sommes en train de dire et ça bien pour un intérêt na biso nyonso Papa Mafolo est-ce que bolimbisi continue na yo matondo mingi na minoko ya bapaya otolobi na lopoto no français bazana terme mingi balobelaka soki balobi holocaust ezali extermination d'un peuple soki balobi génocide ezali un groupe de gens ils peuvent se situer ou se calculer au-delà des 100 000, 200 000 ou même 80. Voilà pour le génocide. Mais dans le cas de Léopold II, nous ne pouvons pas parler de génocide. Nous allons parler de l'Holocauste, des premiers holocaustes, parce que Awa na poto Awa, bato bobe na kabatif, ils étaient 40 000. Babobi bamona Hitler. Bobengi Molobi, les holocaustes juifs, ils n'étaient que 40 000. Mais où y a Léopold II, Naliboko Yega Stanley, parce qu'il y a solo, Léopold II, Anyataka Mabele Yankulus, Imbaote, Léopold II, Nyoso et Zalaka Osama d'abord, à travers Nanyoyo, Stanley Morton. Yende motasalaka nyonso mais bato ko entériner likambo ezali l'église catholique s'il vous plaît avec le pape le pape Léon X yende asinaka oyo babengaka les concordats yo Léopold esalaka politique biso église tozwa milimo ya bato tobungisa bango po babunga boyebi na bango bokoko na bango industriel pour vendre au pied. Voilà comme ça, Tokobenango, ezali le Holocauste, ezali génocide te Polim Sangai, ndenge na lobi, ngai te motena pesi ba détermination wana, ezali bango moko ba lobi. Alors, lokola Léopold azalaka na mabele ya Congo te, atindaka donc par le gouvernement ya Léopold II, il y avait un ministre ya colonie. Ministre ya colonie, Otobengi Rankin, yende azalaka ministre ya colonie, azalaka na Kinshasa na Léopoldville, yende moto azalaka kosala nyonso wana apesaka rapport na parlement. Ya mibale na a partir ya 45 na bitumba na bango babengaka malencontreusement la deuxième guerre mondiale alors que ezalaka guerre ya européenne pour baluka nde kaka guerre wana ezalaka ndenge nini bakokipe Congo. Partant ya prémisse na bango que le Congo et l'Afrique sans les Congolais, sans les Africains. Yango na yango bimisa bitumba ya 18, 14, 18, 40, 45. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans 45? Tous les déplacés de guerre, Léopold II, la Belge, donc en filigrane, et Zalaka Congo, ils ont Rukabwana déjà. Il faut sur les 6 provinces, Moutouramoutou, Alpha, les Kabouraye.
yango wana Bismarck lelo tozokolobela Angela Merkel. Bismarck azwaka le Kivu, la Belgique azwaka le Katanga, akumisa yango lokola otolobi Australie. Anglais bazwaka le au Congo, le au Zaïre. Alors, bamosusu Canadien basangani na Anglais, le au Congo et les Kassai. Les Kassai encore, bakaboli nyos. Voilà en filigrane, makamundenge ekene. Je ne vais pas prendre makamwebele, c'était pour voyer là, histoire de Weza et l'Orodini. La Belgique, au Tozokuluba, est allée à Tozokuluba, paix, réconciliation dans Nani. Parce que la Belgique a sali complicité. La Belgique a sali contre le Baka, celui qui fait avec, c'est-à-dire. Hôtel. Il est aussi criminel. Hôtel, voilà. Donc la Belgique a sa complicité. Il est dans l'affaire. Pourquoi la Belgique? Belgique d'abord va créer un mot Bassali et Tangoane à Belgique le 21 juillet. En 1841. En 1841 plutôt. Alors, pourquoi Bassali un mot? Parce que Léopold II Omozoluba, papa n'a eu allemand, maman n'a eu française, moi n'a eu Philippe de l'Orléans. Yawara bomona toujours makambo Congo, papa ça on a loué Emmanuel Macron parce que maman y a Léopold II. Alors makambo ya allemand parce que allemand ça tata na ye. Yawara ikene na sens ou la Belgique pour le moment. Na parti à deuxième guerre européenne à 40-45, va déplacer des guerres non sur la Kennedy na Congo. Bazalaki na boma, bazalaki partout dissimulé lokola basango, batonga bavanga. Banda lungwa wana mozokomona bandako wana ezalaki modèle bandako pour que basala mixage ya bana bamingele babelge baalemand bafrançais baye na Congo babota na poso ya baindo basala une autre race. Yango wana basalaka banda lungwa. Babelge bamingele bayaka papa mafolo tozana ntango mukuse taza mafolo kobeta histoire mingi te po totika na 2 minutes. nazokata mpona loba na babelge biso mpe na Congo ya bakoko na biso ya kimbangu litoi na biso ezali te mpo toyoka paix et réconciliation na bagénocidaire baholocostien na biso. Belgique, Allemagne, na bao nyonso soki bayebi ke basali mabe biso toza na eloko kosenga bango te, toza na bitumba na biso ti tosilana na bango bakende mpo tokolonga yango bakende. Soki na nsima bakoya kosolicite biso wana tokoyeba soki tokoyoka bango obien tokoyoka bango te parce que toza na temps te. Bitumba ezali bakosa biso te bandeleko. Il faut bitumba oyo bayebi bien ke baéchoué yango na bazoluka baastuce baporte de sortie. Biso toza kuna te, biso il faut tosilana na bango bazonga bakende. Bakoseyela na ntango nazalaki nango mosusu ekoya soko tuni ngai na koyebisa na koloba na bandeko na biso bayeba qu'est-ce que c'est la Belgique. La Belgique n'est rien. Depuis le Napoléon akufa, il n'y a plus rien à la Belgique. Ils n'ont même pas de gouvernement. Le dernier roi était le dernier roi belge. Roi Baudouin, Yende, c'est le roi de l'empire des crimes au Congo. Matondo. Yende Motayo a installé crime au Congo. Léopold II, le roi des Holocaust au Congo. Papa, c'est la zone à Malouba. Matondo, yongo tunoke na mulai potobeki ki ya solo ke tozala bele na 30 minutes po ete bandeko to komi na virage asuka. Il faut que moko na biso ayeba ka bitumo to ko bunda nango. Nous allons nous poser des questions. Tozoko mituna. Est-ce que bandeko bona na malamu mutuna? Est-ce que bapaya les occidentaux sont capables de balkaniser le Congo sans accord des Congolais? Bogi mutuna
est-ce que bapaya bako kata mboka moko na kata mokili sans que bakolo mboka bapesa accord? Non. Ekoko salamaka jamais, jamais, jamais. Oyo bakobenga balkanisation, c'est-à-dire que ezalaka toujours avec l'accord des autochtones. Bakolo mboka ne bato bakataka mboka po baza d'accord te entre bango. Mais observons total entre biso tokomona ke ya solo biso tozana problème moko te entre les deux. Biso na biso tozana problème moko te. Et alors comment bato bazo yela biso bazo tingamaka likambo ya balkanisation et bato baza ko accompagner bango pour être balkaniser Congo banani quelques amis minorité ya ba congolais baza ko accompagner et loko ba benga balkanisation Congo et bande comme susu toza kolela o balingi bakata Congo. Arrêtez de pleurer mboka moko te kata makana mokili mobimba sans accord ya autochtone. Mboka mokote. Alors, tout le mélango, bandeko, le Congo appartient aux Congolais, n'appartient pas aux étrangers. Retenez cela. Alors, qui sont les auteurs de la balkanisation du Congo? Les autres, comme on va belge, on a 4 complices, autres, comme on va français, comme on va américain, comme on va anglais, on va sangana na kutu. Baza ko sangana na bobomba ni bazo chaka ba général ba caché ndingi to kata mboka ngo ndingi to kabola mboka ngo mais ba choix ki banda ba mbole belé mais bazo continuer ko lembate ba ila biso ke ba kata mboka na biso. Et alors to ko mona ke na tête ba chaki famille Clinton. Clan Clinton, famille Clinton, ba telema ki wana ba pousser makamba ngo pena ba kenti na suka yango bo mona ba ponaki obo benga Paul Kagame yena soutenaki l'opération nyonso wana pour être balkaniser Congo en passant par Ouganda, Rwanda et Burundi pour être kabola Congo. Mais bazana muku a dire pour être bayebike ya solo ba congolais baza d'accord na ngote bango moko mais bazo forcer ko kosa batimi susu nos amis bande ko la biso ba congolais o ba kanisa baza batamaye les esclaves de la maison ba manipuler bango pour être ba sali nyonso batika ba population sont dans l'ignorance ba jeune surtout o baza na kati ignorance. Mais comment sentir to rappeler bino et là comment toucher ming parmi vous. Vous savez qu'est-ce qui nous arrive? C'est-à-dire qu'ils attendent passer le temps au temps. Parce que comme ils ont détruit la société, bah bon ma société, bah tika bah jeune bah ignorant, bah zo bah na mitu elo kezate, bah zo zera bah jeune wana, l'air bah on bah roko ça 50 ans, 60 ans pour bah yebi elo côté. Bah yebi rien sur le Congo et là ce que bah on va dominer pour n'importe quoi biso te font la miso. Alors tout tika bah na biso ignorance te, le bela bah jeune oh bah bon ma bah on éducation, bah perdre bah bexa bah éducation, oh bah bah ignorant, tout l'été n'est tout récupérer bah pour tout l'activation que attention. Et alors comment nous pouvons mettre fin dans cette histoire Oyo, il y a plan Oyo, Batieko Tcha, Nakati. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bandeke bele balobaka to sane biso to yaka to lobi to pesi mayele boyoka poto longa na biloko nyonso il faut s'attaquer bolanda bien et il faut to menacer banani to menacer ba collaborateur bon nyonso ba collaborateur na bango bazo travailler na ba média. Ba média mingi boza komona na YouTube na ba chaîne ya sur place na mboka baza ba collabo ba tia bango wana bazo pesa bango mbongo na balobi bazo pesa bango mbongo na batoto benga ba fondation Clinton, fondation machin, fondation Bill Gates, fondation nyonso wana bazo financer bango pour ete ba kosaka ba jeune ou bien ba pesa bango information en solo te bazo distraire ba jeune. Il faut qu'on s'attaque na bango, qu'on baby sabilo qu'on a bango nous va comprendre que to comprendra ba travailler na bango pour ba kosaka biso ba le besoin ba le kuta et bango bazo sala makambo mususu. Voilà, ba tele boso bango wana ba médias publics na ba réseaux sociaux nyonso oyo baza ko travailler na côté pour ba comme ça ba to zoba. Deux, to attaquer banani ba intellectuel complice traître. Ou politicien très oyo nyonso baza na Congo ba yebi na bango ke ya solo eloko naza ko sala et ko bebisa mboka po venir na ngai nga dans 30 ans dans 30 ans na koma na mubange na kolemba. Et alors obia le ba ke non nga na kozala makasité na kolemba mais tika héritage na po bana na nga ba yeba te ye alota le bumunaye azotala ke non ndenge ba proposer ke ba poste ndenge ba proposer mbongo tika zona ye po etateka Congo ke bana na ye ceux qui va souffrir na bango etale bango. Donc bana ya batu ya
bana yaba ba politicien bato nyonso o de soit ba avocat ba nani o ba na katibo lo ba bo papa na bino ke ba papa bolinga biso te. Donc ba papa na bino ba parents na bino balinga bino te, ceux ba linga ke bino ba linga te ba tikela bino héritage o ba be ke lobby bo compter ko sera ka esclave. Oyo kinga le bela voisin na yo lo c'est ton père. Comme il est dans la politique, c'est ton père. C'est ton père. Comme il est avocat, c'est ton père. Comme il est intellectuel, c'est quoi intellectuel? C'est ton frère. Parce que, tiaka bango, et là, comme on a mis tout, formata bango, on a un discours moko, kosaka la population, bango, c'est que le bébé bako lemba. Le bébé comme il bangé, et banana bango ne peut pas remplacer, mais bako kuta na moko à dire, oyo, torangolelo. Like la bino, et vous abonnez, et vous la biso bien. Donc, tous ces esclaves de la maison, autant comme on a représentant de la société civile, représentant de la ONG, représentant de la fondation, au besoin de la kili namboka, bangonyo soit complice. La classe à bateau, n'a pas de la classe, bis qu'on s'attaque na bango. Toko pardonner bango te, toko s'attaquer na bango, et voilà, toko mona solution na makambo toko sala. Tobo sanité, koloba, ba gêne, avenir rabino, et ça en danger. Ce qui vous termine les lotés et cause à la passe. Donc, c'est-à-dire que, boutique et la place de la bâtiment, tu vas décider la place de la biso. Boutique et la bango, tente que va décider la place de la biso. Avenir, la bio, surtout ba gêne, il y a lobby. Ce qui vous termine les lotés, vous verrez cause ma kambo, na ma beau côté, et cause à la bino passe pour biso, bambou to kominango, dans 30 ans, dans 40 ans, to crois sur le bâti. Mais c'est le moment, bon, je relève, et tout le monde a bien longo pour te sauver, et l'autre te sauver encore. Na bino, na ba maman. Donc, interpellons surtout, na ningena zongela, ba gêne, oyo baza manipuler en ce moment, batebeli ba yebaka te, rôle ba gêne ba choka, to tangela binango, banani. Lusha et Filimbi. Retenez ces deux noms-là. Lusha et Filimbi, ce sont des collabos. Na lebela bina ngona ba mission leka batebeli ba yokate. Les amis qui sont na kata Kivu, na kata Uvira, na kata Beni, na kata Est, retenez une chose que oyo boyoka les jeunes de Lusha et Filimbi, ce sont des collabos. Donc ils travaillent pour les multinationales, ils travaillent pour le lobbying américain. O baza ko kosa bango pona ko kosa ba jeune mususu. Donc objectif na bango ba créer ba association wana pour te besa bango toujours bundela na paix, toujours bundela boy, toujours bundela ba intérêt na biso nzoka te ba na sima wana pour bon l'exemple montre au pesa bino makambo bo telemela ki na ngo hier. Monisco dégage. Nani abomaki makambo wana moto Monisco dégage, c'est Lusha et Filimbi a manipulé ba jeune. À manipuler les jeunes, calmons-nous. Et voilà, c'est ces jeunes-là, Oilolo, Baza induit une erreur, Nanani et Paya, Balusha, na Filimbi. Donc, bon retenir l'ango que Bajen Wana, Bazo contribuer à la distraction, Oyo, Bazo distraire Bango, na grand lobbying, Oyo, américain, na Nani, Bazo pesa Bango, ba miette, et Bango, Bazo Mona, qui Bazo Sala Pona, Ba Van Saba lobbying, Wana, ba fondation, New sur américain, Oyo, et d'aller connuire intérêt, Yamabele, Yekolo, Congo. Donc, Bandeko, Tote de Manango. Nakanisi tolekisi kama 4 minutes pa ma folo sonela o moko baksaton ndeko moko benga kibiso tout à l'heure la tobisaka benga yende akoko loba eloko ya lingi ndeko nakanisi o kibiso soko baksato pesio 2 minutes na yo pour te tokata émission soki 2 minutes bengi te papa désolé tokati. Voilà bandeko toyaki wana poto bisabino to telema na bo moko biso nyoso to bundela mabele yekolo Congo. Papa ma follow en tout cas na lombango poete tango na biso to pesi to bonto respectango makasi 1 minute pa ma follow ni loko baksa 1 minute. Matondo na 1 minute na lobina tikali kaka na pwe oyo ezali bitumba ezali guerre mato ina bino ekangama oyo bazokoloba pe réconciliation ekoki kozala te bayeba bien que au moment où nous parlons il n'y a aucune autre organisation, on appelle la organisation internationale qui existe. Nous, je suis Koufi. Parce que nous, je suis pour la Congo. Donc, on a biso. Tu as vu que madame ça la biso bitumba. Tout est la maton munda, tout bimisa mungunya, tout boma bango bakende. Politique à l'église catholique. Et d'aller de maman et les cambo. Il faut tout boma bango, notre madame bakende. Nazaraki na moya kubasembo wana. Matondo l'église, l'opium du peuple. L'église, l'opium du peuple. Ndeto komona sur ce vivre c'est l'église. Toza ko bango butu na moi. Oui, ndeko lo soko pa na yo
obengaki liboso tozoka yo nini okokoloba na oyo tokoloba lelo losaka epa na yo. Papa Sahel, en tout cas, merci beaucoup d'aller au PC en parole encore. Justement pour la génocide. On dit génocide des Eloko ezali eloko moko ya mabe makasi. Génocide eza ko exterminer bateau. Donc moko ya to bia ni nde to benga wana. Alors mondele mabe wa sala bo bateau na ba boma bana na ba botama. Eloko nini eko ko futa ba onde nini. C'est impossible. Au sommet. Eloko monsieur dalaka même barbaro. Eloko monsieur dalaka ba limbisaka, monsieur ba limbisaka te. Ndele ba Hitler abomaka bato tilelo bana Hitler batraka bango tilelo yo ibana Hitler batraka bango ba famille ba Hitler ti ba donc baza traqué ndele alimbisaka te nzambe alobi boye ozala deux possibilités soki olimbisa moto limbisa mais kobos kolokanisa yango mpe te kobosa nango te kobosa nango mpe koloba yango lisusu te. Deuxième possibilité olimbisi te eza mpe péché te. Ils ont péché, ils allaient droit à yo parce que ma belle, parce que biso to ba to limbisaka. Personne dans ce monde là limbisaka. Papa ça là. Tous à franc. Mon to pour mine de konayo. Atobi na limbisier. Utane na nzela o mona ba image de konala boma e ya mutu no. E pese kana ba mutu na mona ka la carte mutu. Donc mon limbisaka nous qui les a fait. C'est lui qui pardonne, c'est l'Éternel vivant qui ne meurt jamais, dont les gens ont besoin de secours. Les gens ont besoin de secours. Dieu est tout puissant. Alors, Organisation des Nations Unies sous couvert des débarcanisation, c'est les pasteurs. Organisation des Nations Unies sous couvert de débarcanisation, c'est les humoristes. Organisation des Nations Unies sous couvert de débarcanisation, c'est les politico-mensongers. Tous les gens là, ils ont distrait bateau. Ce sont des gens comme Papa Sahel a lobby. Exterminer Bangoana. C'est un obstacle pour le peuple congolais. C'est un peuple placé à souffrir à niveau de même au bout, article 15, débrouillez-vous. Article du terrain vide. Biso peuple tout ça, les autres comment les là. Nous tous ça outil de banda, aïe vous avez mais il y a article vide, article biso vide, to profiter la montée. Limbisa ba belge ba ko réconciliation ko kozala ba belge te ba belge ba sala so ma bepele donc ba boma ngala zala na belge na ngala mo reja belge mo ya kawa azai camarade na a camarade ko na kile luka mutu matondo nungo wane ko ki pabo to peso de leki une minute matondo mingi 2 secondes alors allez rapidement tiko kayoba ayela ndapo nga atuninga bi oza mutambo kani nga rubi na congolais. Et donc, il faut savoir en tout cas, les différents rabbins, tout ça, la vie. Donc, il n'y a pas de réconciliation et que cause à la tête. Matondo papa na biso ya soleke to beta kambela Congo ezali mboka na biso yo telema luka mo o défendre mabele wana ya bankoko na yo moto mususu ako défendre mabele wana ko leka yo moko ezate. Voilà bande koto pese no sako na bino nyoso rendez-vous na biso pesa mina 20h30 pour na information na biso ya moko na lelo to ko beta na bino d'investigateur wana po ete tolobe la bino nini te préparer pour na bino. Abonnez-vous massivement, partagez nos émissions à vos amis, recommandez à vos amis de s'abonner. Et ça, vous faites le montant 1 franc. Et ça, vous allez pour la bonheur, il y a yo na banane loubi. Donc, rendez-vous, pesami, na 20h30 pour la information. Vous savez, tous les investigateurs, na biso mususu lobby. Tobito salakate metokoya, l'investigateur, na biso wana poete, et ça, les camos, comme na viré la souka. Il faut que sabino ba information nous so poete moko na moko azoko zo makasi ya kotelema poete abundela mabele ya ye ya bankoko na yo mabele na yo soko bundela ngote moto musako bundela yo nango azalité matondo abonnez-vous massivement partagez nos émissions merci pour ma like na bino to pese rendez-vous na biso na 20h30 bye bye merci à tout à l'heure.